Telemi, ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo, Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, Mosatio et la Takalia, Yange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamabamana, modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Enakoma, Kobanga, oh, Amange wa Mokusa, Kelima Boma, Giselle Irene, Masiandoki wa Mokusa, Akusana kwanza muna wa Mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga, ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya barin, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o bamitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yango wana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana ekosala bien makasi. Yogurt. Oh, bonsoir, Nabamure Zignon, Sabamesana Kolanda, Iran, Masiandoki TV, oh maman bino la cabino, kakaba, histoire vrai pour essa la bino, vrai makasi, Nabanda Kunabino, partout vos alliés na lobaka, Nzamba Lola, apambola bino pour na patience, na fidélité, na confiance, Nenge bozelaka, masolo ya Iran, Masiandoki, et ça la vraiment bien makasi, Yango to ebisa kabande konyon, Sobazolanda biso partout dans le monde, bah oh na nous s'abonner na site yote, bo s'abonner au site ya maman bino. Bah oh déjà bo sabona bo partageaka et ça la vraiment bien makasi la topé saka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbango ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na moi so amebla vendenda kuna verchache ya kusamba ezate to bosanité kopesa ba merci na meta la brésilienne na kati ya Birmingham me balobi oya vienanga Jansi Bolanga ba mourir Zignon sont tous kala kaka na Londres to pesa merci na moi simoko ya kitoko solaka bien balobi mama Béatrice Lokilo balobi umela pembeni ya viena nga fils Lokilo ezo sala vraiment bien makasi ba mourir Zignon son mama Irène Ayaka Boti to betaka masolo et ça la bien ko pesa merci na sœur na biso Béa Zakari tulomba moi si kitoko pe taille balobi mami la plus belle ya viena nga ya boga viena biso Zakari umela ba mourir Zignon so to bosana kate ko ebisa bino code mboka zalaka kama ko Willy Musheni balobi papa social ya Willy Musheni umela to bosanité Yves Joboke garçon de luxe na kati ya Paris ndenge kaka tozo kende malembe boko miselanga ba bijou pa etazi vita imana ya papa trésor chou balobi yemoko mama porte parole na biso to bengaka ya porte-parole Anastasie Vita ya papa trésor chou topesi merci na mama Bibiche Mwanzambi balobi BBC de moi-même Bibiche Mwanzambi et uno en direct des 001 balobi BBC Oumela merci pour la patience et la fidélité maman Irène Ayaka Boy moi bien sûr et ça la bien yango to elibino message ya kitoko na je elibino message banangola bandeko nyonso bozana posa ya kosomba lopango na Angola balobi bobenga biso rapide
David. Lupango moko ya kitoko eza na sapu, balobi eza pembeni ya école ya Ana Paula. Musika tena police, balobi pembeni nango référence ezali pompe essence. Bobenga biso na numéro na kopesa bino lupango ya kitoko 4 chambres à coucher, salle de bain, biloko nyonso mai, kano, qualité neti na film 30/25. Na prix ya bien bobenga na numéro na plus 244 wana ngolais, plus 244 92 34 53 44 6 na suka. Soko komi mabeko hésité te, benga mama Irene abongisela lopango ya kitoko. Na prix ya bien basola kaka bandeko nangola, balobi 30/25 na sapu, balobi musika tene école ya Ana Paula, référence ezali police na pompe essence. Lupango ya kitoko batonga makambuto esila, balobi eza na ba toilette, piscine tina sima bandeko nanga. Na prix ya bien benga na numéro na osolola basolola kakaka. Merci beaucoup bandeko bolandaka mama Irene toyoka na mo ba publicité we pesa la rapé bandeko bien ndenge na soyebisa bandeko ya France bolinga kolata bolinga kabiloko ya original. Eza na ndeko na biso Guida Nanga na kati ya France. Guida Nanga moda azoteka bilamba ya kitoko ba basket, ba sac ya original na moitié prix. Eza biloko ya moyibi te nazoko insister. Bobenga na plus 33 76 92 080 46 okozwa Guida Nanga moda balobi molatisi na ndenge ya France ezosala biso bien biloko neza ya original. Bokozwa na ba fartir tozokende bongo ba murena ba murezi nyonso. Merci pour la patience, pour la fidélité. Tobo sanate perruque na tena mutu ezali ya Grace Rare na kati ya Londres, atekaka en gros atekaka pe en détail. Azana ba perruque ya mideli nyonso ya Grace azana kati ya Londres. Soko sepe na perruque oko hésiter te benga mama Irene akopesa son numéro ya Grace pour esala vraiment bien makasi. Voilà, merci pour la patience. Bon mesa na mama Irene Koba ya sala ba publicité a pe nazana Gucci ba biso ko sepe nango benga biso zo numéro ya mama Cornelia Lutadi la totalaka na logo na se wana Grace Light ye wana mama Cornelia Lutadi la bosombaka mafuta akotisi biloko ya sika ba fantaisie biloko vraiment ba poudre bo benga na numéro eza na logo wana ye wana mama Cornelia balobi Lutadi la na kati ya Bundes. Voilà, merci beaucoup bande connaissance bandaka biso partout. Tokende moi rapide ndenge na ebisa kabine beteli Promax ayela kabino masola solo biso to yaka no bergine te. Biso na ko beteza vraiment mulai mingi te. Soma mama Irene na debia lobi mwa mingi seka lisolo ane kozwa biso tante to démarrer ka quand vous toke pe to komba bebete li Promax o mama bino abetaka masola solo biso to betaka bergine te yango na ebisa kabino tango koti na Irene Masiendo ki TV ko hésiter te s'abonner ba s'abonner kaka bongo te fifito mo la japonaise mama na Erastine ba s'abonner bo s'abonner na Irene Masiendo ki TV ko bosa na te liker partager ça la kaka bien. Voilà, merci beaucoup lisolo na so beta bande konanga ezande komoko ya moi azana kati ya Allemagne. Abi mama Irene nazana kati ya Allemagne. Nazana problème moko vraiment kotanga ville nanga te beta liso nanga nazo batena benga ngo témoignage na ebite na lela na sekato na silika. Mais beta quand même lisolo ba murena ba murezi ba papa na ba mama Jérusalem ya Irene Masiendo ki TV ba meka koyoka na bango lisolo eko sala vraiment bien. Mama Irene nazana kati ya Allemagne. Nazalaki na mwana nanga moko mutabengi sanga na poto eza mobali ye wana pe tobota na mwana moko na bengi sakinga na hotel Kinshasa na yaki Allemagne na bandi ko botela awa tant toboti mwana moko ba réalité ya vie esali ke libala esimbaki te ngana mobali to kabwanaki nazwaki déjà mukanda atiki ngana mwana mobali akenda na mama Irene na bandai ko luka vie tokoli na famille moko mama boti to toza 5 filles garçon moko toza lokola 6. Mama Irene na famille na biso to koli to zana noko to to ke kosenga mbonga pesa biso $100 na facilité. C'est que vie ezalaki mwa mbilinga na ndenga Kinshasa. Mais mama na biso bande ko lemba biso te. Moi ko lia moi classe to bande ko bunda na mais vie ezalaki vraiment moi pasi. Nga na zwaki chance na zwaki libala ya mobala poto na yaki libala na boti mona moko libala esimbité. Mais na libuma mama nga na zanga moko na poto. Bolanda lisolo très bien. Mais na zangi bande côté na poto ba cousin ba mona na rakaka. Mais na libumu ya mama nanga biso 6 nga mutu na bima na ya libala na Allemagne. Mama Irene to vanda kina mobali esimbaki te to aki ko divorcer na tikala ki bongo. Tango na tikali nga moko na mwana mama Irene lokwa zaki na mukanda na beta ki kayu na façon nyonso ngabite na bengi sa petit frère nanga. Parce que na sima nanga eza mwasi. Petit frère na biso za lokola 3e. Na libota toza 6, toza 5 filles, garçons za moko.
Mama Irene na bina beng sa petit frère na nga tozala mibaye na poto vipe famille ndenge eza mbilinga to sunga na ndeka keza. Mama Irene na banda makambu ya ba voyage ya petit frère o balobaka ke ba melara batumbo. Mama Irene nga na za victime ba melanga mbongo 3 fois ba 5000 ba 2500 ba 3500 ekenda. Petit frère yakate na luki voyage ya petit frère na façon nyonso petit frère yakate na koti petit frère Angola kwa ya poto akokite azongi Kinshasa. Mama Irene na luki nzela poto po na petit frère nanga isimbate na yaki kotika nga bite lokwa bazomela nga mbongo mingi na meka ko bomba mbongo lokwa na sali mo bambule be na kati Allemagne na kende sko Kinshasa na kende pe komona mama po nazo sala mbongo nazo bomba na koma na 5000 na bengisa petit frère bameli na bango na yako se décider nga bite no vraiment na kende Kinshasa na kende kotala ba mama ezalaki na 2017 nde na Celestin ki na bina ke kotala ba parents mère na somba ki tike na ke kotala famille na zwa ki flat na flat yo na komela ki ba na nzambe bolanda masola mama Irene nga na beta ka masola so na beta ko virginité tant na ebisa rabino Jésus Christ revient bientôt moi na moto azozonga to beta ka masola to sela ka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie. Mama Irene tant na komela Kinshasa na flat na komaki gérer un flat wana zaki garçon mo bazaki vraiment gentil garçon aza ba gère ba garçon ba sekisaka batu abeta ka masolo mo po animé bino azaki ba bongo mais garçon de vie azalaki vraiment boga aza bato basala sport mingi ba garçon bazaka banzoto ekemba libumu pene katana pena mo 6 pack ko bete ma kofi na libumu ko yo capacité à travailler pena nzoto mo bali kitoko boga et puis azalaki propre na Kinshasa. Mais azalaki ne na mbongo te moi t-shirt moi basket moi pantalon azalaki vraiment ça va na ndenga Kinshasa to bande ko sola mingi tant on a ko sala ba 5 jours na flat tema to koma ko sola ne ba mbote abande ko linganga abota ki courage a linganga. Mama Irene aza mobali aza vraiment boga asala sport a kemba pena nzoto. Mama Irene to lingana ki mais na zeko yo ka soni baleki na ba comprendre que na obi mana gérant ya flat yo esika na zovanda na bande ko bomba soki batu bakena po komona gérant ngwa yika bon en tout cas na sala ki presque 1 mois tant na sali ba 5-6 jours to lingani après to zaki vraiment temps to bima ki pe lokola moi samba sentiment kota ki biso comme na sentiment boyo ka lisolo. Mama Irene tant to sali bongo na zongi poto to tika na relation to kome ko soma sola bolingo tellement to umela ki na bolingo et comme kike na ese kende pa na biso na tiki biloko mo kuna kende pa na biso na tindi mo eloko kutana leki nanga zwe loko boye ese ke ba koma ki na relation na baleki nanga na za ko tinda mo biloko mo eloko pona koma ki na bolingo na e makasi baleki ba comprendre ke yaya alingi na Kinshasa ba accepta ki na bamu. Mama Irene to komi ko sona mobali love na fin 2018 na yako sala maramba voyage ya mobali wana aya poto na bengisa na mutu na potete na libota nanga na bengisa leki nanga 3 fois isimbati mobali alobi azana viene moko bo azaka na France asala mamba voyage soki mbongo ezan tout ça mamba le kosi na kotaki na sentiment libala na mon garçon aza beau aza propre aza tendre azalaki vraiment na ba qualité. Mama Irene na signaki na bukambo na bengisa mobali na fin 2018 mobali ayaki poto to mekika kamba bosu ya mobali esimbi mwana mobali wana ayaki poto na Allemagne direction na kati ndako na po ngande mwasi na ye. Mama Irene to bana ki na famille te na l'état te na église te kara ki makangu love vanda ki vraiment kitoko aye poto tango aye poto mera to vanda ndako moko abwaki ngunda tozo meka ko bunda vie pozo mukanda rapide esenga kinga fona bota mais zaki dana mwana ngamo ko ya mobali o libala bings na poto na bota ki libala simba ratatika kanga na mwana. Mama Irene ekozwa zemi nzamba salinga grâce na boti su mwana pe ya mobali na nzela ya mwana mobali na bengisaki na Kongo azwi mukanda tango azwi mukanda na Allemagne avanda na ndaku to sola kana biso musala ezaki te parce que azaki na problème à langue ayebaki allemand te mais adebrouillaka azaki vraiment teti aboka mo ba anglais na ye alobaka pe mo français na ye na ndenge na ye. Mama Irene eyako sala ke naza na famille moko na mboka to vandaka yaya wana lingaka nga mingi bana nzambe bolandaka masola. Mama Irene na sala ka tuna expliquer bien ngona mibenga ke beteli pro max pona ngaso no beteli solo yo na nga to se comprendre très bien bon ouais to ok bien. Mama Irene skov se wana linganga makasi mobali netanga mo na bengsi mobali nanga bandi ko tala mobali nanga moni kaza garçon mo aza bien a respect a bogar aza propre alingi pe mwana nga alingi pe mwana otoboti alingi pe nga mingi. Mama Irene ayako yebisanga mwasi ya vie wana bike ngaku na bandaki na na olukila papa musala zovanda mingi na ndaku kuta semba mabende ne biloka sport azokonye ba sport ne palinga ki mutanya sport mingi abi na tuna na papa ya se bazoluka batupa na bango
azwa ebake na komeka ser wana yebisaki mobali nasaka na restaurant asali 14 ans na restaurant wana mobali api ser nanga ake kotuna chef na ye abike naza na cousin nanga azoluka musala aza na mukanda oui aza na mukanda parce que bapesi mobali nanga mukanda po azwaki na sima mwana mama Irene vie wana azaki gentil mais mobali nanga na musala bakomi na musala balakisi musala cuisine eza musala restaurant kosukulaka basani banzungu misala poto ndenge ezalaka vie wana asali 14 ans na musala wana esali ke baye kozwa mobali nanga chef ni wana mwana mwasi alobi musala ezaka na maloba te musala ezaka mutayeba basalaka musala na mutu bon azalaki pe jeune amoni mobali nanga paza makasi bande pe kosala na ye bien sko tellement azalaka pe gentil selon vie ndenge apesa explication na sima bafille nyonso bazala bande kosepela na ye parce que azaki penza akuba po memi nanga na ndoko bando saba je au moins on bete makofi na libumu wa libumu pene kemba po vraiment muta sport makasi mama ya mindele bande ko sepela ne bon mona do libumu no bo mo sa t-shirt dessiné mindele bazo sepela e ko sala ke chefine na bango fille wana zaki mukonzi kuna atombe amoureuse ya mobali nanga bande ko bolanda lisolo très bien beaucoup comprendre pourquoi tozo beta lisolo ya ngona senga rabo partage ka masola mama Irene et la musarabiso na makambebele mama Irene chefine wana komi amoureuse ya mobali nanga mama Irene mobali ebaki alma bien te alobaka mo anglais ngo pa lobaka ya bien te ya o débrouiller na cadre mtebi alma te abunda po ebisaka mplika na anglais mama Irene soki batena matoyi na langi nini ngana to ebite bakoma osala love vie wana mobali ser nanga memaki na musala asali 14 ans na musala a comprendre que mobali nanga zo bimana chefine po mobali nanga a changer vie penza a comprendre a toni epe mobali pa expliquer ye moko linginga kutu azwa kinga amemaki nga na ndako na ye tozo bima déjà bete vient ce que ça lié mention azo mwana ko bando yebisela ngate mais quand même yebisi mwasi na ye mwasi te po mwana ko yebisela ngate na komi lokwa isolé nga mobali na ndako caractère échanger mobali azaki bien azasusu bien te boyebi bien ce mobali akomi kozwa mwasi libanda en tout cas na ndako makambo échangeaka mama ya mambo ende ko changer mais azaki ko banga kaka po akokende ko renouveler mukanda et soki bayebisaki nini pa bata poto engana bino to yebite du coup beko bandi ko bima na bandi ko yoka mbala ko mobulu makambe bebe na ko ba message na WhatsApp na mo juste za nini o aza mundelo chefine nanga mama Irene mon soto vanda na ndaku samedi tozo solomba baka ko sala te di ko ate malati chef nanga za na se chefine nanga ko zan fona ke musala mobala kendanga banda 11h mama Irene zonga lobby na ngona 8h na banda kolela lokola mwana muke mundele mama Irene na komo ka basango tie komi na niveau ke fille wana mundele papa ne aza mwana mboko papa na za allemand mama na za soki koloni nyango wana mta dirigera bango kuna na musana bango fille yanga komaki na zeni ezape libota liboso ya mama sona mundele esali ke to komi na guerre na mobali na benga ba vie si ba yebaki babi tozo mwandinga ko yebisa yo te na pesa e conseil mindele bazo bat balimi nzoto mingi bazo kumiso bazo bengo za sexy na musala balinga ke ba fille nyonso mama Irene na silaki maele mobala tie zemi atie mundele zemi bolanda histoire vraie na kata Allemagne esali ke mobala bimi na ndako nanga ake na ndako mundele amelde donc bameda enregistré donc apesi adresse na ndako na ye akomo va na ndako mundele du coup mundele ake babala na mundele na mairie na ebite bazosala makamba ndenge nini mamela ngali bale kufi na tikali na mwana bande ko bolanda lisolo na leli na benga mobali na benga baviana nani na benga te na benga na pasteur moko to vandaka ne mboka mamela mobali akenda mwana mobali wa banda fika zaki propre azape bogar mama Irene mundele wa jeune fille na langwe mobali nanga minute mobali nanga ke ko sala permis via mobali échanger na comment hôtel mobali kaka na Facebook mobali akutala Facebook akoma kolata kitoko azwa permis via garçon na échanger avec mama Irene on dirait koloka mutu na banks na poto mais lokola zwaka mukanda na sima mwana abandaki déjà ko sala sek déjà bambula comment ke bambula na musala akoma ko futa mwana 270 €. Mbongo bafutaka bana futaka bango afutaka mwana nga 270 € mwana tobota kinaye moko abengaka mwana soka za na posa mwana na pesa ke mwana na atali ya kozongisa kaka bongo na seko kena mwana nge pa mundele te kuna pe mundele abota mundele pa bota kaka mwana ya mobali lisusu bande ko bolande solo très bien mera na bundina mundele ya kibombanda esimbite mobala landi bisengo asilisinga lolendo do mobala moni mundele na za chef talaka mutauta Afrika umeta sa so ideza na poto mbala
ama akutana mbala ngaza chef agula na belle voiture amena ndaka mindelo ata ndako nanga chambre salon cuisine na bana kepa mundeta msulu pangu selon masolo via mundele wana azakana mama na donc mbala monique mbala mundela zumina ba restaurant tande na komi kikukuma pona mbanda kimbandelo bisaka balange bele mamilongo ko sekate moi ça Jean-Claude Mimbangu tande na komi kikukuma lisola mbanda mobala landi bomengo asili singa lolendo landi penza mosolo mama Irene na sambwaki na bengisa mbali na poto mbala kiminga tina Kongo baleki nanga deja ko bengisa ye na famille na ngeza kidaki makitoko mingi te vindenge tozaleli na tiki baleki nanga na tiki famille na bengisi mobali mama Irene mobali wana akenda na lela mama Irene na souffra mobala kenda abota pekuna na mona ekala ba Facebook nzoka mobali nenga mosa ba Facebook bongo petit frère nanga oyo alandinga te ponga alandinga za mwasi petit frère za 3e na biso amone na Facebook asenga ami ba koma osona ba ona ex nanga batakilo ko baza ba ona sonita koma osenga ex nanga ba mbongo vie piaka vie boy na boy mobali wana ex wana botane mwana koma opesa leki nanga ba $100 ba $50 atinda ba onga na ebite ba ebisanga pelote nga na poto na lobisa kete soki ko za mwana pesa eka mwana maitake même pas na ndako nanga tukutana na si bolanda lisolo mama Irene ya 3 ou 4 semaines passées ezalaki dimanche na vandi na ndako na bana ngande da misana kovanda nga mopoti sikono na pambola mite na zwa mobali mama Irene na moni na lamuki dimanche na tongo bana balali na rate appel ya mobali wana o na bengisa na pota bala mundela benga na 6h du matin na yoka kite na 8h akomelinga allo neti bonjour so koma allo na allemand azo komela nga tongo problème ni akipa kite bana bazeye olala na koti na douche na brosser téléphone nga eleli na maite sko volume na keko yamba boye mobalo na bengisa na poto abala mundele o alanda bomengwa koma ko bimana chef akoma lokola mukondi selon masola vie wana azasoka sala kiti na bureau ya nani asala akoma les puna azalo kwa star ba fille nyoso balingaka epo akemba nzoto bazokumisa za sexy mo atombola kelamba bazobete makofi na libumu asala ba je kuna musala donc star kaka na musana baon viens pas ndeno ko boya ko funda tant sur les problèmes pour tala sali 14 ans na musala eza vie na quand même mama Irene na début na kangisa famille neni tant on a na linga ki bangote mais lelo to comment on soit na famille parce qu'elle a compris na za mukolo viens na sola na ngabi na za dessus na ndimate quand we salama to mema ki kuna pona musala ba réalité à vie mama Irene na kangisa bangene ni après ezaka na bona ne moko mwasi ya vie bien nga sutanga ba merve asola na nga kitoko to senga na ba pardon en tout cas na famille wana toza na problème te toza videment to sola na biso mama Irene abengi ngai ex ngo bonjour boni bana baza bien bana baza olala bon ero nga bon toza ni toza 8h na mtoke 9h ok zana peso mutu moko azalinga pesa yo mbote na tunye nani leta na otuna nani na okima mutabi alo ya boni oh ngana bibien wala nani leki nanga mwasi alobi o alandinga na sima ya boni boza bien oza ndaku oh yuza na boza wapi aza Kinshasa habite ya biso ndeto ye to komi lo na 6h atani sko komba garçon wa na otanga kombeta na peseka kombo mo po eza lisola batu po ba permettre nga tanga ba kombo alobi set net ya papi muta utko zo biso na aéroport na mwasi na mundele to yaki sko na ndaku neto déjeuner anga bande ko bengo banda tongo po ya kotika biso epa na yo na tunye yo na nani alobi na nga sko na petit frère na nga oya le 3e na biso lokola leko na ndinga mwasi na oya mobala ndaka ba omi ba lenga bozana ndako papi po mundela na iso yango bokufaka bokomi kuna ndenge nini abi ba moko zana peso ka ya papi bosola pesi nga sko ex nanga bolanda lisolo très bien bimato zana ndako abi ngana zana ba course mo fena sala na belle famille nanga dona famille mwasi na mundele zaki dimanche fena kende sele o misala mo pa bokilo nanga mais nazo ya kotika bango nanu na ndako ok na za ndako mama Irene na longoli Europe de nuit na ati mama ko ba liputa et ça là qui va 30 ou 40 minutes va sonner ya bengi nga zotu nanga na mata ye ex nanga mbala liboso na matina ndako nanga banda na benga na banda to swana banda kimanga amati amoni bana mwana ne pa monye papa c'est pe na mwana azaka pe gentil mwana ngombala ngo asoli pe na mwana nga mobe mwana ngombala pe sa pusani aza penza mukolo mama Irene bande ko nanga ma valise baye bavaila bakiti ye pe na se vanda vandi anga na omi ate na oleka mama Irene tango na mona mwana mbala mera na yoka passe na mutema na tongo wana alati jogging moko boya grise
Maman Irène asala sko sport akembisa su nzoto mama Irène alotala comme tazali non na vie bien te azaki boga mama Irène nazolo ba listolo esika za ayoka mais azalaka wow aza mbali kitoko aza na ba qualité mais ondima te mtako sala bêtise asalanga aloba non mingi te aza posé aza respect aza boga mama Irène ta on a moni ba mona ki passe na mutema pona ninga ko mona mone mingi te so eko zo ba mwana ngana Israël boke bo pese na otela ba ona musika mama Irène abisinga ça va ebisinga oye munene obakisi ba poa na miso baleki na ngana talieka ah bon na eko tikila yo bango ba ye ma chérie yamba bango bien ça le fort bobo kangunda parce que ma ngunda po mutu bwa kisaranga basa le fort bobo kangunda bo se déranger te a dit que petit frère na benge ko se déranger te bine to beta bakati ne to komana na WhatsApp bo za la l'aise ba bobo que bino eza poto si bokomi abi soki petit souci moko ezala en tout cas bo hésiter te bo benganga abi na nga soki neti o avocat problème mbongo so mangunda ko hésiter te benganga en tout cas nazali nga na kepo na ba course mon sala alobi pe bien na madame nanga aozelanga po bango ba balana na mairie donc ye penande madame po nga totike ko ba ntenga na bengisa kikaka mama Irène elekelanga bimi akei embrasser moi na abimi akei mama Irène na tunile kinanga na ndeni dek na masabi yanga na yate mukolo attends comme mbana mukolo benganga na tombo kaka leki na mobali ndeto yene boyi alobi nanga yo linko bima mboko te ye ba sola deja nde bazana ba WhatsApp na ba Facebook ngana yebaka te yaya ye kaka leki no tozane amtela nga sango kyo mobile na lobi alinga sese biso ba passeport to voyager mama pa yebi likambo atinda biso mbongo to sala ba passeport ye mo pa gida biso pa vie moko be pare vianga gida ki biso ezaka vie yo sela kai makambo po ya poto viango ka ye wana bi ah bon abi yele ni viango tabi ngape viango na yeba ka ete yepe kaka mutayaka ke na pi vie na mona France aza série nga na pesa ka mbongo viango na koma ko soye na téléphone mais ndipo mbali bala ngo pesa boy na zana na numéro pe ya viango te abi ye kaka mambiaya asesu ba passeport makambo esesu presque ba 6 à 9 mois et umeli ye moko ex no beto yebisa yo te yo koma ko sika na poto soigni sakaye alinga bengisa biso parce que ye lek no ande ko lele ba pasi kuna to souffrir bona boy ba koma ba camarade na petit frère nanga mama Irène na yo kabango donc moi na mbali wana seli leki nanga o alandinga na troisième na biso garçon ka moko unique na biso makamba voyage pendant 9 mois na maman na biso ayebaki na sola na bango chaque jour na WhatsApp na Facebook batikala ko yebisanga te bayoka na bayebisanga te na ye ex nanga na ba famille na batakini ba ndenge ex na moti na mama biso mbongo balela ke ba pasi et comme ça maman obela ba bengi ye mama zobela ye pe garçon lo kwaza moi j'ai tout ma compte ba $70 ba $100 ekenda kishasa et pas na biso nga na yebaka te bande ko nanga esenga chair d'épaule na minute nde na zabwe mwana mbali wana lobi nanga oh ma chérie nengeto sola na yo très bien mais na osepela to za biso mibale luka mukolo kozana temps to kuta to solola mama Irène baleki nanga ba bisinga bona yembi bango to bandi ko potana ndako na biso avant ba boaka to zofanda bongo abengisi nga petite sœur nanga na petit frère nanga mama Irène ayako benga nga ça va ndenge nini si ba boaki nga binano ba boaki te o nenga kina sola to kuta na ozo pesa nga espace te na ebisonga kana téléphone omoni nde na poto bwena ko bingisa peleki nanga ponga pe famille na ngeza danger te na Kishasa oyebi mais tellement lela trop pona mbongo na yo so ndo bingisa leki nanga na mona on dire mamba voyage leki nangi simba te na préféra kina bandana na yo mwende na bingisi deux personnes na famille na yo na se sentir à l'aise ce qu'on nzamba pesa nga makasi na bunda na bingisa pe petite sœur nanga aya na bingisi baleki no parce que so ina zara na poto yo mto bingisa nga bien que ma circonstance ma réalité vie ndeka ke kendela ndeke kendela mais ngeka na salo surprise mama pe ayebi na solarana mama en tout cas so ya mukeza na pesa ka bango ndenge bazana ko mitungisa te omoni mbongo na compte na tela ki opona mwana 270 na futaka na tielio 500 ah comme ça 230 on qui s'est sauvé au talaka ba pa ya brisque moi ba jibilo ka mike na ote ko virer mbongo na lobinde na futaka mwana mais na lekisi mbongo ko hésiter te ce problème ezali en tout cas signaler nga na ko aider bon baza ba leki no baza ba leki nanga na sali bongo pona ko sauver réputation to vie ya mwana nanga pokoma trop sec nanga kanda mais toza na mwana ma chérie toza na mwana
ayebisinga eza bilo musu na vie peut-être ozaki moi c'est vie na ngati nga na vie na souhaitaka te un jour na bala munde to na bota munde les aki rêve na ngati mais grâce nous na koma na poto nzamba décida autre do asalaka ndenga bonzambe ni kaka courage ozwana mobala obala garder kabale ki na ningo na soka ya mwana ou beng sanga mo menga na beng kilo de personnes mama Irène mon batanga lobala nga bongo na sala 3 jours ya olela na butu na la raté a pesanga posa bolingo mama Irène bolingo na nga na mwana mbali wana esila kati mama Irène azabo azana ba qualité botala mwasi aolela mobali na azabo ana ba qualité mama Irène aza mobali moko na ebite Satan zarisé yemti mtako matina niveau salanga makambo salaka mama Irène azana no mobali asala sport atombola kangai mama Irène ko banda na chambre tina douche mama Irène na bande na se retrouva ki na vie mama Irène mais na pesika nzambe merci ko tanga kombo na ngati ko tanga pe ville na zate mais yemo ko soro ki solo oyo a comprendre que na olubane mama Irène za papa ya mwana nanga to bande ko fingana mena se desta ki banda baleki nanga bayaki na ofinge suta sala vie na ye na ebisi nzambe asunganga alongolanga bolingo epa na ye apesanga mobala vie nanga o âge pe ezana no mama Irène non na kokisi 45 ans na oti ko kota 40 na ndam ka mikolo mama Irène leki nanga la ndinga ye leki nanga mobali bazali ba oti ko bwaka munda awa na Allemagne en tout cas baza bien nzamba lo la zone me bango ndenga komema elo nengeka ko beta lisolo bisa ba réalité ya vie mobalo nga na bengisaki na poto na meka voyage ne mbala moko aya mes petits frères nanga propre moi na maman nanga na meka 3 fois ba milakanga mais ko meka voyage ya baleki nanga mi balé une fois et réussir ba ye mama Irène na pesika nzambe merci pour na présence baleki nanga na kati ya mboka oyo yango beta lisolo na mibali nyonso basi ba bengisaka na poto soki bokimi biso bolingwesi te boshokaka biso makasi mama Irène na koma na dégoût na se retrouvaka epa ya mwana mobali wana alingaki mwana nanga azaki na bolingo akende koluka musala kwa zoki mukanda poto meka kozwa ndaku po social bande ko tepso bakal yake luka msa poto zonda kamne to na ndaka chambre na salon musala mobala akende koluka mama Irène échanger langa ba donner nya swa vie yango beta liso ebisa mibala bongo banzamba pambola bango bien sûr mais batika biso na défaut neti ye atika na défaut ya mobali na ye azolo ba bien mais quand tanga kombote mais ye moko mobali sika za comprendre bazolo bananani baleki nanga bazana Allemagne ba kolanda lisolo parce que balanda kayo mama Irène na pesika nzambe merci na mama botinga na Kinshasa ebeke bosa mamba voyage esi baleki nanga ba mekolo bate na ye moko biso no compagnie no tika azala brital ya na bila menasanga makasi soki mbonga mwana lekite niveau bengela nga na téléphone ondima te na fute nyongo po etikala alela mingi po ndenga bengisanga na poto mama Irène eza bilo musu na vie ezaka pe ya biso te tolobela nka bongo po niveau mwana mbali wana se retrouva na vie na muto e poto kaka lobi mama Irène to sekaka batu te to ebi vie na bango te baleki nanga bauti ko apprendre nga mamba na somba lopango na Congo azwaka mbongo wapi to ebi salaire Allemagne moi si na soki mukonzi kuna balobi nanga selon batu o bayebi abi mwana mbali wana ayebi langue te masala rasu na cuisine te ba famille mwana mwasi wana ba sutokela mobali nanga bazaka na mwana bango moko ya mwasi o amundele wana koko liboso bazui eza koko mobali nanga mama Irène famille minde ba sutukela mobali nanga mère na Facebook na ye ba vacances kaka ba ke Maroc ba ke wapi mama Irène ba koma ko bima na mwana mwasi mama Irène na hebisi nzambe soki zaka libala nanga na perdant autant na sala ka buzo banzambe limbisanga soki ezalaki yanga te nzambe tindelanga mobala vie mama Irène beta lisolo yebisa batu mukileza na ba réalité mwana mbalo nga na bengisaki na poto aye poto kalate na fin 2018 mama Irène mais so otali vie azo mene lelo mama Irène na ebite soki nga na za pont soki nga na zaka pundo ekotisaki Yesu Masia na Jérusalem eza nango keto te mama Irène na solo baka ba réalité vie na pesika nzambe merci betaka lisolo ba mourir na ba moureuse ba yoka voilà lisolo ba pesaka nga na kati Allemagne yangwana yako bakisi ezate ndeko na biso mwasa za na kati Allemagne pa kolanda lisolo na betango ndenga peselinga
na boko bakisa na bwepe kologola po ekobeba na ke nango ri tina komi bande kwa mibali boyoki nga siko na ndenge na nga jamais sina sali kambusake na tonga na boko bakisa bena suka komi siko makambu na nga moko pe na vi mibali bo rezonaka mwana mbala aza na ye mabe azwelaki mwasi ombanda esika kende kosala mais quand même la reconnaissance à reconnaître même kaza na mutu moko abengisaki ye na poto bien que mwasi abeti so aza na pasi ya bolingo po ya lingaka mobali mais aza quand même soulagé bandeko ne mibale baye eza na mibali nisi babengisaki no na poto bokima banda bokima bokenda bozonga asu te botika na bana bokima kaka na mikanda mais mwana mobali quand même eloko asali en tout cas na yebi te ata na bacommentaire eza bakamoko ezalaka rare po ye moko malgré to asomba ndako na Afrique asalaka na bengisi membre ya famille na ye te bango mpe baa na famille danger te na famille na bango mpe Moïse na bango ezaka mwana mobali wana mais à réfléchir abi non na bengisa no bato mibale na famille mwa mwasi po se nazala na poto eza grâce na ye bamibala boye ata koyaka na ekobo akendaka lelo koma mwasi ya mundele parce que atake reporter plainte na minute aza mubala mundele parce que ba kenda na mairie babala na mundele na leta mwasi batikali ko bana te bazai copine abengisi mobali na poto bandi ko bota quand même bien que bolingo eleki mbongo na kilo na okosa bino te bolingo eleki mbongo na kilo po mwana mbalo ta mwasi alingaki na Kinshasa zaki gérant no telo fi akomelaki azalai na mbongo te donc c'est que moi celle linga qui a senti que ba bien mo boye et ça la bien on est ça mobali atwa na mbongo te ba osolola mobali atwa na mbongo te biso ba stolinga ba bizu yela nga ba tendresse ebele tianga ne sika na ngala kisanga pelande na zaboye na ofiva na kata royaume ngande sko reine na kata mutema na yo ke na nga bongo pesanga bolingwa solo ya aubergine te toke bongo mbongo na bolingo sala bien mais so balingo makasi oko supporter pa défaut musu ke mbongo ya tenga mona ke musana bosser mais to vanda kaka ata ba benge gigolo za na gigolo no mwate okimia zangisa ombanda na vie gigolo moko alinga ko makasi na préféré gigolo atanga l'aise na vie na zanga mbanda na préféré gigolo a respectanga makasi ke muto sala ko elanga ba million o mobala mobulu mutabasi belo memelanga liwati na kufa na préféré gigolo azanga mbongo melinga tendresse ngamona sombela ke basientia ngamona sombela ke bilamba na préféré gigolo makasi yela nka ba tendresse a bien na moi ba muscle wana moi libumu wana esala rapé basi bien moi mbalo ba kraka po na libumu na libumu pe ya papa bokebe kisi eza na limane ezokitisa libumu wana ekipete na basi na mibali ba papa libumbe munene na mobali fokop pema yoka garçon oyo nga bandi songi nanga abi moi sabini atombola ke banda na chambre akene ti na salle de bain ya kotombola se mtotombola na chambre bon se na masola tata maseka ko tsota na mapika c'est que ana ba qualité sko mundele alinga bilo ba tombola mindele batabuzoba yango monye kuna memie moi world ami pesi famille mundele kraka mwana mbali parce que ba se retrouva pona mama zo pena mobali na famille na bango mindele wana na suki na ngana ota commentaire mingi te be Zakari ngaki songi le mingi na suka mama Lili Mwimba ya papa Oscar na suki ya mama Lili Mwimba petit c'est propre ya be Zakari tolombo moski toko petai na moni na suka bongo te tokende musika te nzamba pambola bino tokutani mbala sima soki mwana motazongi lobite tosina ba histoire pona robeta numéro na nga ya mwana benga biso pesa lisono ezala témoignage so merani tanga kombo to tanga ko tanga te mwana oto tangi kombo te mais za mambeza na Allemagne mais ndé na beta ngo ya de batu na ville na bango ba comprendre maso so beta to tanga kombo to ba benga na yebi ete biso kenda bon to tangi kombo te to fingi pe muteto betka lisolo correct ndenge ba pesa kibiso nzamba pambola bino pona passion na fidélité na confiance yo muto kotimba liboso moni mama Irani Masiendo ki mwasi longa munene ngana pelanga moko sa mombonde beteli Pro Max kotika nga boete please s'abonner liker partager ça la rabia makasi kola bomba bino tokutani mbala sima soki mwana mutazongi te bisous bye. Tisha service, a service with a smile.
You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start service na tokos. Ayebi ko lamba. Mère ba benga ke mère loboko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant bozole biloko vitamine ya bakambu nyonso. Donc nazo ko sonde ko langai o komi kusama o nazika o na luka mutala mbelangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère loboko teach a service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. Tout le monde va traiter par aye alami pona libala na yebi loko kokite mais ya yeza toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yango ndeleki. Ok yango.